souvenir nini ou vraiment au garda pour na fait président musée Laurent Désiré Kabila. En tout cas fait musée Désirant, en tout cas ngai nazana souvenir moko ngana soma lupango na mbongo ya musée. Vraiment. Bon, attends les lots nazana sona lupango te mais lupango na soma ya vina nga na soma liboso te mbongo ya musée. Voilà. Théâtre lelo ezaya ko mata tu ezaya ko kita c'est terre à terre. Terre à terre. Terre à terre. Voilà. Lelo côté conflit de génération. Génération na bino na génération lelo baleki ba oloba ba yaya génération na bango eleka basaki pe oya bango biso pe lelo to ina génération lelo ba yaya ba otikela baleki espace te baleki pe balingi kaka bango et surtout génération YouTube tango mona ka bongo ya c'est masasi Bible le bien. Voilà. Et le reste parce que mon conducteur ce qu'il il faut en même un plus naïe voilà ou il faut changer d'ici quoi mon aki là qui m'a mis c'est ça ou tout le monde a l'état et mon makamnaï tu éviter alongo lingondo pourquoi oh nous les Congolais sangondo tout tamboula bien saut de mouton voilà sango ba oui ba le binini saut de mouton ils a basali là bas l'heure est grave. On a chanté toi. Bienvenue à notre chaîne Jodette Waikwa Télévision. Je suis heureux de vous retrouver sur Jodette Waikwa Télévision. C'est bel et bien moi, votre humble serviteur, Segon Kapanga Kapangalogie, le guerrier de la presse. Merci à maman Jodette Waikwa, la patronne de cette chaîne, papa Bob Waikwa, les boss, Viviane Diasonama et sans oublier Isaac Mbongo, les conseillers. Voilà donc, on est ensemble les abonnés de Jodette Waikwa Télévision dans votre émission temps réel, émission caractère socio-culturel. Voilà donc Bozas coaché branché. Merci pour nos remarques Nabino, merci pour nos commentaires Nabino, merci pour nos suggestions Nabino par rapport à l'émission Nabiso, la vidéo Nabino Nenge Bomesana, Nenge Tomesana pour informer Bino. Voilà. Lelo Naza n'a invité du jour Nanga et l'artiste est talentueux, l'artiste est de mon pays, le papa Sélé Massassi, il y a tout ça les loto développé concernant Makambetali Kakamboka, Makambetali Moussala Théâtre, ensemble les abonnés de Jodette Waikwa Télévision. Voilà, hérité d'un plateau. Il y a Sélé Massassi, bonjour. Bonjour Segon. Boni, papa Massassi. Par la grâce de Dieu, ça va un peu. Confinement, couvre-feu, on ne sait pas bon. Ah, comme si confusion. Confusion. Vraiment, il y a Sélé Massassi, c'est un plaisir. On a Jodette Waikwa Télévision, donc Tobé a quand même un solo par rapport à Yamboka, par rapport à théâtre. Les lots Tobandi dans une journée à le 17 mai où tous allez les lots, tous en a férié et entrée à Afdel, il y a Sélé Massassi. Entrée à Afdel, vraiment, il y a trop. Comme on a que Mobutu a travaillé pendant 32 ans. La code Nyon Sobalobi a décodé Nyon so titi 32 ans et coca. Albaki 5 ans et 10 ans et comme 15 ah en tout cas bah il pesa kombo ya CCC ko donc teliwa donc wa susute donc alors sur Afdel ne tangaye ayiko parla code wana décoder boro batiaki voilà donc ezaki esengo moko bo ekotaki na mboka au moins parce que il fallait que moto moko aya pe na moi un plus na yangwana entrer à Afdel voilà et pesa qui prendra bien et puis aka esengo na tout le monde entrer à Afdel mais boye inaye to sentir que a une décision moko banda zamba voilà tant a une zamba bin bakino il faut na corriger bisikanga pe na moni faute parce que mon conducteur ce qui a il faut en même un plus naie voilà ou il faut changer bisiko monaki là qui m'a mis c'est ça alors tala mosala ba recevoir na ko kabula makolo ko kabula makolo longwe mususu ko profiter ko kabula makolo a sepeli ka vanda na ye pour kabula makolo ko mosala mo moto mo ko tiede sala bien ko kabula na taxi bis mais tant Afdel aye a monique non dikamo ko kabula makolo
c'est l'impolitesse. Voilà. Akamati ngondo pe achewana. Congolais azongi propre. Mais pourquoi balongo les sous eloko wana? C'est là où tout le monde a dit l'État est moko makamna yetu éviter. Alongo lingondo pourquoi? Oh, nous les Congolais sans ngondo to tambula bien. Voilà. Ngondo ezala. Tala makambu ya son mouton. Voilà. Tsangu bawe balobi nini? Son de mouton ezaya basali la bango. Basali la bango donc na tsangu bazo respecter bawe bazo respecter. Mais ce qu'il fallait fimbu ezala pona we wayoka, il faut fimbu ezala. Voilà. Mais pourquoi Congolais? Ce qui a tué Mobeko, Simbi Bato. Mais on a 3 jours, 4 jours, Balongola Gango Ponani, c'est là où place Congolais. Par contre, il faut éviter Bayoka. Voilà. Il y a ces massassi, les journées où il y a le 17 mai, tant aux Ovanda. Vous pensez nini vraiment oyo et markayo na entrée à AFDEL na régime wana ya Mzee Laurent Désiré Kabila. Discipline mingi kotaki l'air AFDEL ayaka, comme je venais de le dire. MPRP et puis Makinan. Voilà. MPRP a travaillé trop. A travaillé trop. Oui, oui. Allié trop. Mais d'abord on peut faciliter. Voilà. Donc les rappels maki, ils allaient le retenir. Voilà. Au moins, quand on continue à tiliwa, à niveau longaté, secteur na tiliwa, to retenir. Et ça na biloko oyo mususu. Président Mobutu a payé sabiso. Voilà. To zoya ngote. Pour nini? Bureau wana na système wana. Voilà. Système wana est bloqué. Tant Mobutu a payé oui, bo pesi merci. Bokei boya kozongo kaka pa ya mutu wana. Bo tambola su wapi à part mutu wana. Do bomona mutu sute. Mobutu bomona sute. Voilà. C'est fait donc système wana ndé est bloqué mais tant va débloquer yango de ça moi bien que impère AP manano voilà after la côte. C'est ça vraiment yaki le moko capital pour na mboka na so yaki libération. Voilà, libération. Mais surtout que moi mon panzi ya Sele Masasi du côté de la culture et changement zaki nini changement na côté culture yaki parce que tant musée président musée ayaki yé ayaki na système ya artiste va se retrouver. Voilà. Donc artiste ya yeba bandaki na zamba voilà. Wendo kolo wendo totala wendo na zamba na TV na ya noir blanc na zamba un jour mukolo nzamba saki président musée aina kin albifo moto yo amata ba pepe kale wane fo amata voilà. Musicien to boya bino ba wemba bino to bozwa mike na bino ti moto nyonso a se retrouver na art alors même voir même biso bah comédien parce que vous avez quand même reconnu nous reconnaître bien à l'époque biso to joie anniversaire na ye avec voilà. Mon cousin le nani ndeko nangai Didier Mumengi voilà ministre na biso to zalaka na ye kuna même biso kuna le wana avec le feu Dudunga Fura to kenda to mona président musée to beta pa musée et pesa elenge jour ce qu'il y a dans semblant voilà président musée dans semblant boye bo beti atiki bino sundoli bino voilà jour on peut mbula e beta kama kasto zonga to polana ba veste to liete to kota na bis to zonga mutu mwa loba exact calme ta est-ce que président c'est asa ko seka wana makasi mais to kaka ministre absolu Didier Mumengi yebo kota na bis ale bozonga Aujourd'hui, penser nini, sali nini, on n'a pas compris. Regret. Tozong après 2 jours communiqué, groupe Salon sera reçu par le président de la République. Na parler de marbre. On a placé. Elengue salabiso. Place bo se sentaki vraiment que. En tout cas, wana to mone to bosani ke to polaki mbona na mazaka. Yaki estengo bro. Le musée ayaki kuna a remonter pont ya artiste va se retrouver au lieu de rouler la kaka. Idée ayaki na mais tout ce que Dieu fait bon, quand la moutonne a bien, voilà. Président Masasi, c'est les souvenirs nini aux anango na fait président Mzee Laurent Désiré Kabila parce que les date où AFDEL et Kotaki toujours kanisaye souvenir nini où vraiment au garda
pour na fait président Musée Laurent Désiré Kabila. En tout cas, fait Musée Désirant, en tout cas, ngai nazana souvenir moko ngana soma lupango na mbongo ya musée. Vraiment. Bon, attendez le naza sona lupango te mais lupango na soma ya vinga nga on a soma liboso tete mbongo ya musée. Voilà. Donc les souvenirs on a dit que quand même na vie n'ayeba ki kosomba lupango bo n'ayeba ki ba brique ko beta bo ba sala to au moins musée mutapia kingaye possibilité voilà. Donc ça je suis reconnaissant. Voilà, on nous a reconnaissant et à Célé Massassi mais toujours continuer la biso ya Célé. Toujours sur les plans théâtre et Célé les lots aux doyens ou même sango au bimisi bana ba modèle na yo ba bimi belé et ba o balandi quand même le coloyer Célé. Mais les lots tant toujours betali sur la théâtre tant to lobela mingi théâtre il y a Célé théâtre na biso époque to bandaka ou bobandaka na époque ya lelo différence nini o ya makasi au monaka. Différence c'est Ali papa. Différence c'est Ali parce que théâtre qu'on faisait à l'époque on faisait la répétition. Toujours qu'il y ait des répétitions. Voilà. Vous répétez lundi, mardi, mercredi, jeudi vous avez répétition générale, vendredi vous avez un tournage. Voilà. Topoussani et comme beaucoup répété, voire même un mois pour répéter à Kaka. Le théâtre classique, ça va 2 mois, 3 mois. Donc, répéter ça, un spectacle, on va maîtriser un studio, ça le tournage. Donc, ça dit, l'artiste a une maîtrise, il y a répétition et salemi. Voilà. Donc, l'artiste même à l'ali la mousse la mouka boya pour tourner aïe on a déjà répété à Kamou. Voilà. Mais cette fois-ci répétition ça m'a sauté to comme petit contact ba benyo kaka na bilamba et petit rôle ni jouer au côté allez bunda voilà différence est commune il y a une base comme telle ça m'a cassé sauté. Théâtre lelo eza ko mata tu eza ko kita c'est terre à terre voilà internet a propulsé ma casse na a ça en publicité ma casse voilà mais eza terre à valoriser yango mais eza pena na ba fondement exact parce que chacun joue selon lui voilà à tout le bien que baya ko toke bino na 6h du matin ba toke porte bolala ki bolamuka moi na mwasa zola mukana ba bijou na maquillage rouge à lèvres sika poudre ya mai wana azola mukana ngonde le bini biso to lala ki na chéri nini oluka nini donc na maquillage wana donc ça valoriser mais terre à terre. Et le kozwaka et lelo oko partager on a biso et puis na ba fanatique na yo na ba public na yo balingaka yo ba fanatique na yo les sons de base to matière de base oyo zo pas mettre na yo oya format yo ezakani na théâtre les sons ezali ebelé mais base ezaki ebelé te au départ l'artiste aïba que mosalo ya poni ya théâtre eza ndenge moko na moto a secrétaire na bureau eza ndenge mona chauffeur taximan eza ndenge mona directeur d'une école voilà donc toza ndenge moko artiste fayeba voilà parce que faut alingango soki alingi yango azana ba norme nango ya li pour que ouais nalingi mosalo yo nayebi na komona passe na kati na mona bisengo na kati mais comme nalingi yango jusque tina ti na mona kaka bien nango il faut avoir la patience na mosala olingi ba mo ba condition pe zalaka ya ko respecter patience ezala ko travailler beaucoup koyoka ebele kotala pe baninga pona ba comparaison ezala biskani ni to raté biskani biso to réussir bango banyaki te mais biso to leki
côté la qualité ya baninga donc perfectionnement ya mosala esalami ndenge nini et nakoki kozwela yango kisi te mpo eza mosala ngai nalingi boye. Voilà. Donc, comme ma place on a scellé, il y a mon ici. Voilà, donc malgré tout défense, il y a les génies oyo et puis ça donc ils ont accès na yo sur scène, j'ai na yo ya liboso. Pour les lots retenant, ils ont souvenir et tika là vraiment ma casse. Tout bas. Ko banda ya théâtre. Pour ça nanga ndenge ezalaki. Na kokota na terrain et pesi biloko mibale. Voilà. L'air na bandi naza kotala na bandi kotala TV naza ko envier Mundele Ndombe. Voilà. Fait Mundele Ndombe. Donc le grand frère Kokodio quoi. Ah bon. Fait Kalende que son âme repose en paix. Donc nazalaki kotala ye nazolinga en tout cas na banda tête mais na sala lokola ye. Voilà. Et ko sala ke fait Kalende akufi. Na bandi théâtre. Tango na bandi mbala moko na ekutana na image ya Ebale Mondial. Voilà. Il était présent. Donc les oiseaux savent que Zala mwana ya Ebale Mondial héritier jouer boyer Zala na fait. Parce qu'on a tali maintenant comme on était avec lui. Na bandi ko beta oyo ye alors ça la sur place des places dans un combo héritier. Voilà. Jean Wezagi ndengeni ya cinéma ça se rappeler biso mon cœur. Très orgueilleux. À quoi promettre le royaume salanité. Voilà. Beaucoup d'années éli qui a na nyonso ya koloba et pas na conviction. Voilà. Quand tu le parles là na assurance na ilo wazoloba wana. Voilà. Trop sûr. Et avec la facilité ya ko même bino na mouvement, zo même bino na mouvement moko bon ndimi pe mouvement wana. Voilà. Mais en fin de compte, c'est un échec. Et le résultat, farceur. Voilà, farceur. Non, ils avaient nagé, il y a ma ça adopté. Donc, bon, au début, au ça me tombé. Vous avez combien on a 1, 2, 3, 4, 5. Ah, voilà. Non, combien quasiment au cabino. Maman Yaka, au beng maman na pembeni. Au tigre bon avec 3 bières. Maman, puis on a 3 bières. Yo le baka. Bon, allez maman servir bino. Ok, allez, on compte mutuka au démarrer. Maman tigre soit na sima. A pied bon ya, bon 3 bières. Non, tu casé au cadeau. Tigre soit na sima. Njoka ya bien bon ya 3 bières. Voilà. Ok. Donc voilà, quand tu le parlais à convaincre bino pe bon bien, à même bino pe na mouvement. Voilà. Mais tant que tu as la 3 bières. Voilà. Donc c'est na côté qui na système wana et na koma ki na ngopé na koma ki oh na ko farceur ko. Voilà. Mo te pas ko na taxi ay ka ko foot là mais comme yo kiti ça va c'est ton chauffeur to yo OK. Il y a a fouter ngate. Oh. Mais mon col pour mon a salipe kata. Boza ba 4 na 4 taxi. Al au côté chauffeur na fouter bango nyonso. Ok. Voilà. Ma pekezo matakaka. Vraiment. Ah ben d'autres quand je dois patron. Nzoka zala ko la bango kaka. Yes les masasi tant mukonza mboka tala kabino, mukonza mboka apprécier ka musala na bino. Comment na bakonzi en général ba reconnaître ka travail na bino et loko nini oyo ezalaka lokola retour par rapport à ça. Retour na bino vers bakonzi to et loko obino bozelaka comme apport et pas bakonzi surtout mukonza mboka na théâtre congolais. Président Félix aza président Batunyonso. Président Félix Tshisekedi aza magicien té. Donc tu sais que président de la République aza na 20 conseillers, 50 conseillers, 100 conseillers. Tout le monde va apporter un plus pour l'avancement Yamboka. Mais on sent que le conseil à président côté à art Bazaraté. Président mon Arabiso. Alain Arabiso. Président Ata la capé à Yébike. Tel o Massassi, Oyo Poedi, Chaba. Oui, président de mon anaï. Mais au moins air moi c'est qui n'est pas ayoki bien. Mais il faut que direction moko ezalawana oyo ekosa pe proposition présent. En tout cas pour na
on travaille trop. Samedi ou bien avant fin de l'année, en tout cas, fin du mois, auto fin de la semaine, en tout cas, aujourd'hui, moi, pause au sec à moi, pendant 2 heures du temps, to bon si. Ça na tant mon bout ezalaki voilà on dirait les musée aussi avec premier ministre pardon ya Didier Mumengi azalaki non avec musée ezalaki ozomona que artiste bazo que n'est pas ya musée et pas présent bout ba musée ba okende mais on sent que arrivé à nani président fils Kabila mwana birango ekufa nango président Fatia ye birango ekufa nango. Donc, il y a des artistes qui sont le président à l'aise. Le président a travaillé trop. Mais le président fois c'est que samedi, soirée de gala. Le président fois non, il y a des artistes. Mais il y a des artistes. Il y a des développement. Il y a des arrangements. Vous faites qu'est-ce qu'il avait fait? Au fait, Boani a yamba des investisseurs Yemoko. J'étais en Côte d'Ivoire dans 5 ans. Voilà. A yamba des investisseurs a yebisi bango yorongo salani. Makama 10% te a yambi bango Yemoko. Aboko pia o ministre traité dossier Yemoko yambi bango. Yorongo salani. Bon. Dossier na yo simba ngana tindo nanu. Kene na bougement sala ngai hôtel moko ya 5 étoiles. D'accord? La pêche hectare wana pamba. Or mundele so pêche hectare ya pamba déjà avantage maka au sebla makasi. Osa asali hectare ya moko pêche hectare ya pamba. Asana hôtel ya 5 étoiles. Mosusu yo nakananga sale 5 étoiles nakananga. Yo na matadi sala étoile. Donc apandi na bongo. Mosusu yo sala na immeuble moko ya akaboli bango ye moko. Yango moni Côte d'Ivoire tina rolela Grand Hôtel les athées. La Côte d'Ivoire, Grand Hôtel. Ok, le bon, toi, un Grand Hôtel, il faut gagner. Non. Ok, na Adjamé au Koutiang. Ok, na Daloua au Koutiang. Ok, c'est partout. Moi, Côte d'Ivoire, sur l'aéroport, il y a des déjà. Bah, hôtel, où on est pêche, comment va publier Tali, maman n'a vraiment tous à toi. Mais surtout, un Grand Hôtel, Moko, Kakati, Lelo. Mais pour nini, parce que président, ceux qui a payé confiance dans moto a meilleur mot là 10%. Président payé confiance dans moto là 10%. Donc moi que je kufa, et n'importe président salani président magistrat. Donc bato baza zinga na président ba ko aider président. Pour nini kananga ezo bongate. Pourquoi non batali non bandundu tili ba morgue zate. Mais pour nini bandundu na morgue te. Ba investisseur bazoya. Donc, nous sommes président Zate, au président magistrat, ba conseiller, on a musana, ils allaient ba sala ba dem, ba conseiller ba dossier président Tala, président. Mais c'est ça qui fait que Mboka maintenant. Donc, il faut qu'on ait ça pas si manquage dans Mboka na biso. Moni. Et c'est des c'est souci majeur na yo na du côté du théâtre. Du côté à théâtre Zaranini. Théâtre souci nangezali ke kotala lelo ba Nigérien ba mata. Na Burkina Faso. Comment on Burkina Faso, Burkina Faso. Oui, matière première, Ngouba. Ngouba kako, au Samboussa, matière première à Burkina Faso. De Burkina Faso, ok, qu'on a matière première Ngouba. Au côté de la Côte d'Ivoire, non, c'est un jour férié, il y a Iniam, Mboma. Donc, Mboma, on va faire un jour férié, il y a Mboma. Mais biso combien tous na cacao et vandi o tobosa na cacao e bime bota e kufa e bota tobosa na biso bilanga na kafela to kipa ngote. Donc souci majeur ça que théâtre à la valoriser. Voilà. Banani ba ko tombola théâtre. Et le ko la toujours landa politique. To landi politique to mona nzala, to moni ba difficulté toujours qui ma politique. Mais c'est que politique a tout beau yango na mboka. C'est politique e Orlando e kango kaka. Donc tous obligés to tambola na politique. Mais quand c'est politique ba banda na ko linga théâtre. Culture ya mboka, quand on parle de culture ya mboka. Congolais lingi culture ya mboka na tala massa ndenge bazu massa. Balongoni massa o basaki ngo mu Afrika awa et kena Côte d'Ivoire et vandi nango kuna et loko l'odeur production ça qui out pas na biso. Donc congolais alingi
Et là, la culture a limité pour nanini. Ya c'est les ils en a batolobi bo profiter de génération na bino groupe salongo bo servira mboka bo sala ebele pour na théâtre pour la culture na biso mais bo profiter de na époque na bino na ba grâce to bo opportunité bino besoin. C'est bien ko profiter on doit profiter de ça, on doit côté na occasion à profiter. Mais au côté qu'on profiter na tawana ba pimeli au salani. To pesi salon e pesi bato lengi. Et ça dit que bato ba sepela lelo qu'on a la télévision à tout moment. Bato ba jouer qui tala biso tozi opportunité ya ozo ke na balabala na buto kuti bana ba la casting. Ngamo masasi et ngamo ko lombe ngadi pati bana ba la casting na balabala do yozo yoka bazo soke l'école maître basala ki casting yo ba pe mona moko mtalo ba ki asala rôle na yo na ndenge o bana basala balabala nini proclamation do théâtre basala ki wana moko asala rôle masasi moi ça rôle ya lombe au moni ba très surtout sala succès to sala ki yango wana mais occasion ali dans l'heure d'anniversaire, l'heure où biso to un anniversaire, net l'heure to ko ki groupe salon ça qui 30 ans. To luka moyen de façon que tous ont médaille, mboka ndeko pesa so médaille. C'est pas individuel où il y a au so médaille. Ndenge lelo to mona que maman Beni Antonio la main d'or aïe na trophée na ndenge na ye aïe ko remettre biso individu à part tout le monde le maman Chantal Kitou atindi ba médaille ba piaso ba remettre biso ba donc c'est à part tout le monde donc ce n'est pas ça vraiment autres la raya gouvernement et perception médaille. Mais tout le monde a une médaille moko et ça dans l'Assemblée nationale. Tolandi le roi de groupe salon c'est 40 ans. Na 40 ans Tolandi yango pendant que ma liste côté de la chancellerie. Pour ça liste na chancellerie. Et là beau tu comme on est comme ba musicien, papier ba musicien. Donc théâtre exact. Théâtre exact opportunité ba na ndenge nini. Tolandi na temps moment opportun que tous ont médaille confirmée zela mokombo so zanga mokila 45 atokokisi les lots aux en mois de mai voilà c'est année passée 45 années passées année passée na mois de février tous ont vraiment médaille en to coach sur to ça va demande encore na gouvernement ya président Fati to ko ka kozonisi ba médaille oyo mais to monika que ça n'a pas donné to suis et l'oroté parce que ta yo moko siko boto opportunité ba sala ka ndenge balanda ka ndenge nini voilà il faut que nous to kota panganga to kanga mokonzi mo to kanga président pour na dossier tambola mais mboka ko tambola ndenge nini ba sala ndenge nini lelo ekoti conflit de génération na bino na génération lelo baleki ba oloba ba yaya génération na bango eleka basaki pe oya bango biso pe lelo to ina génération lelo ba yaya ba otikela baleki espace te baleki pe balingi kaka bango et surtout génération YouTube tango mona ka bongo ya c'est masses c'est ce que lingala wana elobami bongo eza pasi ba yaya basaki tana bango autant ba petit mais moto jamais aya neloko ya sika tout okutaka et c'est salama déjà Bible le bien voilà eloko sika te c'est que soki eloko sika te baleki balanda biso to salaki voilà bamusu ba koya na sima bamusu ba koya na sima problème ya kaka mutu eyeba ke bamusu ba koya na sima voilà c'est-à-dire nga l'air masasi nga na banda ki théâtre ngi demandé fouté j'avais 18 ans ngi demandé fouté ngi na suki pembe te ngi ko voter de tananga et celle qui n'a cola ti de 42 ans de carrière 42 ans de carrière voilà c'est quoi bango pe ndenge bazo bayeba peke baleki ba oyana premier ali motema yezala ya malamu yeba ke bako ya pe ko remplacer abiso na sima voilà ko na motema mabete mais il ne faut pas dire que ba otiki la biso
tenter non internet aya fongoli kuto espace ko monene siko tango lobi eloko asikeza te baleki basali kaka bazolanda ligne na bino kisi ekoti kisi ebanda na kala ebanda kala kisi ekoti lelo na théâtre lelo ebanda kala théâtre lelo te kisi ebanda kala homosexualité ekoti na théâtre wana nde grave sikoyo homosexualité na tie ekoti nde grave et puis ezalaka ebandika lelo te ebanda kala ezalaka nango mais ezalaka ya kobatama lelo nde komi ya polele sikoyo lesbienne bapede les filles azaka lesbienne garçon azaka pede sikoyo nde yebani sikoyo ouvertement mosusu mpe azoya mpe wana mpe mbeni oboya bien et comme nango officiel donc voilà nde nabi ezalaka donc po molakisaka eza eloko ya kala si lelo eza nango mais lelo ekomi sukali eleki ou bien mungu eleki moi mungu ane eleki sikoyo na bora ngo sikoyo mais tout en sachant que baoremplaçaka mpe bango mpe un jour nde nabi kaka ke internet aye espace ekomi susu monene balingi bavie batika pwani bavie bakota garage mais so moto efonctionne eza na biloko nga na bisa parfois na mutu na nga ke oyo moto mosusu lelo okozwa jeune moko lelo obeta yango te nga nako modéré un mariage de 20h à 5h du matin bato bazolia bazoseka normal ti 5h du matin naza bagagi yanga moko nasalaka ti 5h du matin bato nyonso kotia bango bongo te nga nasali role ya kibaba nga nasali role ya likukuma nazala boiteux nga nasala patron nasala très orgueilleux d'ailleurs na bandang moto liboso epai mondial ebale mondial c'est moi nasala nga nasali role ya na créé role ya kizengi role ya kizengi na 1982 na créé role ya kizengi bapiaki ngai role lelo tosala bato ya mboka namoni ke bato ya mboka vivre te tozala na valeur te nde na créé role ya kizengi na 1982 lelo naboti bana nanga moko o bakosala role ya kizengi aussi naza fier makasi donc nasali eza donc à part ça nasali barole ya Jomas vrai farceur nasali Jomas donc nasali barole ya na bakombo ya vieux cercueil donc faux esprit voleur nasali barole nyonso nasali je suis un artiste sur toute la ligne barole nyonso nasali wana so pesa moto mosusu lelo ke nanga moko ayaka wa betele biso boye eza mawa est-ce que lelo eza pe na bana oyo to baleki oyo lelo bazolanda lokolo na bino oyo tango tala kolobaka sava oyo eza ligne na biso bazali na niveau ya discipline bazali du niveau ya discipline bazali bon du niveau ya artistique oui yango na bi discipline d'abord pour eloko liboso d'abord c'est discipline parce que bamso bazali qui joue bien mais qui est très impoli très orgueilleux voilà donc akomona yo boya leki na ye mpona nini atemisi car na ye wana yo ozoleka bon bavie na basila surtout quand on dit bavie na basila voilà surtout langage alors bavie basila par rapport à quoi par rapport à qui mais biloko nga nazojouer wana yo ozokoka kojouer yango te mais ce qu'on te dit na sila c'est que yo moto ezosala bien te second baleki bazali basali travail bien baza na discipline que moi j'apprécie leki na nga esobe par exemple je l'apprécie et je vais la longéité on peut atteindre facilement au monde facilement respect ezali pe avec ba grand yazo ba grand aba ba vieux ba kulutu na biso omoni bazali nakor ba bon so na bisamba ba poza neve na ngai samba neve na ngai bon to tie mais respect ezali même na ndeko zo benga petit akawa on voit qu'il y a blague mais au moins viens bazali donc aujourd'hui bazali au bazape fifi bazali fifi au bengi on appelle en tout cas respect téléphone sur mon combo no bimi respect zali hier ba petit msumo otanga bango tout te do ezake so au bengi awa do tuna ako bombe phone tie ko sila choko kata awo ya mateo awo ya atikala ko yambote donc bazali donc regret vraiment ezakani na théâtre tant ozomona théâtre ndenge ezokende ndenge ozoboite ndenge ezokende kana rythme ezokende ya lelo regret ezakani
regret zali parce que théâtre est koufi. Tout côté dans le monde il y a cinéma, mais théâtre est koufi. Différence entre cinéma et théâtre. Théâtre, c'est l'artiste face au public. C'est ça le théâtre. Voilà. Dans la salle. Mais face au public, toujours jouer en live, c'est ça théâtre. Donc, cinéma, déjà, comme il ne faut pas filmer Moutouka, na boulevard, ok, Massina, bar, hôtel. Et comme cinéma, théâtre, avec pancarte. Avec pancarte, groupe Massassi, c'est samedi à 15h, na bar Miradi. Droit d'entrée, 5 000. Il les a sautés. Vous voyez, voilà. Je me rappelle, on allait à Vivine Sandala à Loma. Donc, on a un spectacle dans le cabaret, il y a voilà. Donc, donc, aïe pour na yezra a memina bana toke dimanche à 15h total minzoto. Aïe pour total minzoto. Voilà. Et ça là qui mon mécène chaque dimanche na pour total minzoto. Voilà. Théâtre Ekoufa et dans sauté. Théâtre Ekoufa. La regret nanga yango wana. Lelo soki ya cinéma ça si bache ministre de la culture. Bato retrouver ni na théâtre. Du côté à théâtre. Bien que vous allez en théâtre, et bien que vous allez en théâtre, tu vas tiens Lelo, ministre de la culture. Bon, ils ont dit solo, tu vas aller ndoto kaka. D'abord, un artiste, il faut pas y écouler. Au moins, pourquoi la France a eu licence, il y a Belgique. Toute Belgique a eu licence, il y a Hollande, il y a Ranine. Dans France, à Monique, et loco Belgique a Salinga na zanangote. Ah, il faut n'atteindre ba jananga. France m'a collaboré na Belgique. Ma sali ba loco là. Biso awa na mboka tout ça dessin animé. Dessin animé où il y a ban tout ça la dessin. Oh, et tout ça la formation, peut-être ça la 3 mois formation. Tout ça le montage mais tout ça la montée. Il faut ce qu'on connaît na mboka au basa la Congo, donc la Belgique comme France, comme Londres. Tout que na mboka pena ezu bato. Papa tam tout 100 personnes. Allez, 100 wana boke no yekola. Mutom toke yekola na ndenge. C'est comme ça la Congo. Tant que tu y es collé, tu compte, il y a bien, l'État fout bien dans le gouvernement. Tu y es collé, tu zongi boka. Tu y es copié formation pour la battre. Ah ouais, balamo comme on a, babano c'est la dessin. Oh, il y a ça, il y a pasteur, oh, il y a ça, il y a boy. C'est comme ça boka ils ont un développement. Mais boka n'aime pas les copines sambon, on te prend la battu batte, on a les balamos comme ça. Il y a un truc qui n'a pas ministre. Et là on a ça dans le bâtiment qui est des formations. Pourquoi il y a bateau Namboka Nabiso ah mawa toi là bon mécanicien Nanjili comment on a dit ça Nanjili oui oui bakati motuka tout ça moteur ya o etambusi o siko bato les ezanga nini ko kanga bango place moko pas ko nommer bango allez qu'est-ce qu'il nous faut moule ça portière moule ça ba pneu moule et si bon pièce en place na kinga bona kinga ça société usine ça. C'est comme donc, on a la donc il y a une formation. Et puis, il faut que un système. Que un ministre, n'a pas réagi kaka. Il y a solo comme ça on d'autres. Na bon système où il y a na ba misala na biso RDC awa. On a le boy ba web sa président ba web c'était. Système ezali bateau nyonso ba kanga maison société ba comment neti ministre wana aye ba laisser ba PC motoka ba PC boseli après ba faire ba website que moni mbongo yaka oyo neto pia yo obiso peto diaka ta oyo système est vendu ya moni ba salaire ba tuza passe makasi ba prime ezalaka te sur tali bien ba mbongo ba bengaka ya 13e mois ezaka susté ezaka te kufa pona ba système voilà na soki batinga na bien za ndoto ba mabota yope ndoto kaka mabota yope etange doyen voilà papa Masasi tout monde qui descend au boutique ça la groupe Salongo beaucoup ça qui visite na moko na bino papa na biso Sonzo
oyo bokende ko rendre visite omoni wana ambiance ezalaki totale bolambi en tout cas fête ezalaki ensemble et vous pensez que eloko wana et par rapport ndenge bomona ke bato bazo penser na bino te entre bino même bo mikanisaka entre bino na bino comment par rapport à visite wana. Oui mais ce qui bato ba boyo kasi duka bo ba oyo zana bango yo kana bo zana bango c'est pour créer ce miracle parce que tout ça les démarches nous sont pour le gouvernement ngana sali anniversaire awa na sengi za la présidence de la République na sengi za la gouvernement nous sont na sengi ba répondre te ba o yangande ba répondre ba makuluto Christine Ndulu de ba répondre ba makuluto Vivine Sandala de ba répondre ba maman Angèle Ngoy de ba répondre do bato yangande ba répondre ba Roger Schengen donc bato yangande ba répondre sous ba boyina bango c'est comme l'état pas boyina ipé l'état pas beau répondre même ministère de la culture a des boy peut répondre et boyina on peut répondre parce que tout ça nini total à son zoza biso si tu es na tika biso na ye à mon anité moi un mois on d'autres et pesi malamu te non to quand to notala ye to sepela ensemble na ye to yoka moi bien to l'ex journée mobimati to longwa ke 18h 19h to longwe to melin samba na biso kuna mo pepa kitoko place azalaka donc c'est ce qu'on peut faire on nous donne que ce qu'on a to ko créer miracle te il y a aux Hollanda l'état azoboya bino l'état azoboya bino bosa 45 ans l'état 45 ans groupe ya théâtre 45 et botier dans boka ti lelo l'état pour pia so ba médaille c'est tout un problème tout là bo pia so ta ba fanon c'est tout un problème c'est non c'est tout ça on laisse tomber so ba côté président Fati pe makambo pe copier bango pe te ba système bango pe ba copier comme te président vana na ye on a passé ton limite vana ça ne fait rien voilà une dernière question ya Sele Masasi papa Masasi mauvais souvenir nini oyo kutana on a vie artistique na yo en dehors ya vie artistique mauvais souvenir nini kutana on a vie na yo vie privée. Bah mauvais souvenir c'est les belés bah mauvais souvenir c'est belés voyez tout ça la voyage moko tokenda na Bandundu na Tembo tokenda retour na biso et comme mwana débrouillez-vous mauvais souvenir tout ça le voyage na Côte d'Ivoire producteur bakangi awa atindi biso bakangi awa donc mwana débrouillez-vous il y a pas mauvais souvenir il y a des tango sali ba manifestation bengi moto tel aye ba kondina o moko ba yete et puis ça passe tango zu ba sobe ba ye ba mama linga ba ye oui ba to théâtre ba ye mais ba ya théâtre ba ko pesa finance pendate ba ta finance ba na finance mais ba kondi ya mboka ba yete no pesa ki invitation ko pesa invitation ba kondi ba yete donc ezali ba mauvais souvenir ouais ça et puis un découragement mais on a art parce que on tika ngosu na mbulo tika su art ngoke o tika gratana to sala nini donc et puis aka découragement mauvais souvenir ezali ebelé et vraiment ezali ebelé mais na vie privée ouais vie privée tant on a que Côte d'Ivoire enfin ils ont Toto Matumona, ils ont OGP Placide, et me disent que Natanga Bakomo na bangote moto akima na mbongo na sali tournage mais akiminga na ba cassette wana akima na Côte d'Ivoire. Ils ont moto azope mbongo batindi biso mbongo ya bibo pesa mbongo wana ngana sala boye akima pe na mbongo wana donc ba mauvais souvenir yango wana mais OGP Placide alinga natanga ngote Toto Matumona alinga kutanga tika laisse tomber nzamba yebi donc bah mauvais souvenir ça les belé voilà il y a pas un héros sans cicatrice vraiment héros a toujours ba cicatrice et belé les sous vraiment merci président Masasi tokomina suka émission
Moi message ezanine par rapport à Moussala Nayo et par rapport à programme Nayo, par rapport à fanatique au Balingaka Télé Massassi, on continue toujours. Qu'on s'est payé Sabango sur scène, on a toujours actif. Au côté de la génération et les lots, on a Sabango les meilleurs Nayo. Message ni le ko partage na baleki o baye sika génération ba collègue na yo amsala donc moi message oyo papa Massasa ko pesa bango à travers émission na biso na koyebsa baleki nanga bakulutu nanga to bana nanga bazape na kati donc musala oyo eza musala ya pasi ya mosala ya pasi toponaki yango te mais yango eza na kati ya nzoto eza art tobotami nango toponaki yango kopona te sikoyo tosambela kaka nzambe atia loboko un peu de patience ekoki kobota un jour tout en sachant que moto nyonso na église akoteya na cherté moto nyonso akosukula baba te na église moto nyonso akolokota offrande te donc moto na rôle na ye na église biso mpe ndenge tosaka mpe théâtre oyo moto na moto aza na temps na ye nzambe ayebisaki lelo okozwa lobi okozwa mosusu mpe okotikala kozwa ebele te na mwa moke kaka kozwa nango wana ti okufi mpe esili mosusu abandi moke ti moke wana ekosaute ekomi mpe ebele donc patience vraiment ezala na mosala oyo ya théâtre tobetisa na mabaku te ya avoir un mauvais cœur ya jalousie pas de jalousie na mosala kozala na motema bete kozala na jalousie te soki moninga azwi zela tour na yo travailler beaucoup écouter beaucoup regarder baninga beaucoup donc koloba moke donc koluka toujours kozala vivable na bisika okomi na mosala ngo patience vraiment il faut avoir la patience to travailler mingi na bito longo la jalousie to la temps na biso moi je crois que ça va aller muto zo ki cité to zo ki cité ono ngana zo soko za nango to za nango te oko zo ki simo za nango te voilà oyo beta bale to zo ki zo na stade usani o ibenge nganga te o ça le te donc voilà ça vivable numéro contact papa Massassi moi ba remerciement pe je remercie Myriel Kimpakala, je remercie chancelier pétrolier qui m'a été Izanga, Oyo, Basudanga de temps en temps, Batou Bazali Ebele, Bijou Kazadi, Anne-Marie Tika, Bozali, Maman de Lille, vraiment Anita Mbonzi, Bozali Ebele, Binonoso, Oyo, Bozakana, Massassi côte à côte et aïe 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 na bossa na vraiment mutu kaza nécessaire makasi nécessaire on a ko bossa na te Blaisette Kanga maman Blaisette Kanga vraiment maman Blaisette Kanga yayo yango yo vraiment nzambe apambola bino maman Musakoli Bozali Ebele Aristide Kazizi Bisika Bozali Didier Ngoma Didier Mutombo Bisika Bozali Napesi Longona merci to continuer toujours être en collaboration Hermoko na Massassi TV vraiment nazo se platant bo sala Massassi TV bozo sala oyo esengeli bosa na mapona Massassi TV ekere liboso bilemo bo pianga chaîne nango bolingi chaîne nango et mata vraiment je vous remercie beaucoup contact ezali 00243 89 74 80 143 89 74 80 143. Ils ont un secrétaire, il y a un secrétaire Azate, il y a un tout moment, mais surtout 23 heures, pour la connexion, la charge, courant, il y a des fois, il y a un téléphone pour les petits tongotes. Vraiment, je vous remercie. On a tanguité, Roger Schengen, Roger Nosimao, vraiment. On a tangué Bolimbisa vraiment bisous. Merci beaucoup papa Massassi nengo c'est là qui vraiment au disposant qui temps pour que toi yamba une émission temps réel vraiment
Toza reconnaissant pour Nayango. Et Jamba Liboso Meyasukate. Merci. Merci beaucoup d'avoir abonné sur Jodette Waïkwa Télévision. Merci à maman Jodette Waïkwa la patrona, papa Bob Waïkwa les boss. Merci à papa Serge Diasonama, Viviane Diasonama, papa Jean Waïkwa, maman Mado Waïkwa, la marraine Ochichi, Isaac Mbongo, les conseillers. Voilà donc, merci Bozaki et Bélé de partout Bolanda qui biso vous continuez à s'abonner, vous partager et que ça la biso bien derrière la caméra. Héritier Jamba, petit mais costaud, il y a des soins, il y a des images, on a bien notre bongo na prochain numéro. L'heure est grave. Bon, quand on a Jodette Waïkwa.